kota na kati Coco Madera aweza epana ye place accident et utaki ko salama o batu balobi na ba façon nyonso mais yango biso tema toza batu ya terrain tolobi non toya tozoya. Voilà mesdames et messieurs bomoni pompe yango robinet bomoni yango place oyo balobi Coco Madera abandaki ko sukola makolo ezaki place oyo et comme déjà air ya kolala vers 21h azo passer makolo no ndezalaka moi si maman yo il faut za la boue sauter boue azaki wa azaki ko sokola bilamba ya nkolo bilamba bande ko sokola passer bilamba siko tanga moni eloko ne sali miri tanga kwei pu mama wa kimi awa ko kimi afanya na kiti oh beton kute vandeli awa tanga vandeli a petit frère beton oyo beton oyo kwelele awa petit frère na biso mo aya otombola kokite ba bengi mibale ba otombola batala awa otala kutu awa te eza somo après awa na sima awa biso kutu olela awa elo ne salimo abi na ebele ko mokote na zala likamba mutu te biso binzambe kaka sala obanga te ngande mdalo bana bango kende na bobila dawa so okena bobila dawa bango nde bakipa makambo ya biloko ya makolo na nini ti ba yokene ngande to ju taxi bango bakoti biso to tikali na ndawa pam. Donc tout le monde a une image posée c'est fan d'azo kokate émotion donc azabi atema kana makasi ngabi telema ce que so ika mukuwa mais le to zane boete mais toujours me mettre mais c'est à tellement qui est moi bimi na porte tiende a komi wana a telemi pe to zo transport à côté to ki tseku taxi ba tezo kele kitisi bato po ya kota kene mama mutuka oyo tuti oyo provoquer accident oyo eza wa voiture mutuka eza et na set est-ce que bon moni pe mutu wa bande ko poussa ngo chauffeur wana kuti yemo kuti ne bazaki yemo ba bete ke mabe na bana quartier chauffeur bakangaki ye na bato bazali na kati wana siko mukola mutuka kuta zoyao bopesa ngamo na provenir ngabi oyo zoloba wana pesa me akufite soka kufaki mais maman yo lelo ngo salawa te so na zoloba bongo po asa grand terre na ngana kanda wala nyoso ezamba suka ko meka suko loba biloko wana te et pourquoi ni problème ya gite yele ka banda suka bilamba na pompe avant ki na pompe wana suka bilamba vati wane uti bo soke bo maki mutu kune tutaki mutu kokima ye na vitesse wana a perte de connaissance ale mbala moko baluki ya kota tanga tuti mira ba vaze ye loko avana na pompe miro wane kweli chance neti nzamba kimisa kebo poso akimisa kete lingo kweli na mutu nde na micho to bayati kan nzamba lingaki te a permettre ngote nde azonga sima brique kweli na makolo donc misuni pena makolo bapota nde azokia makasi batu balobi eza batu misu balobi non c'est comme si poza combattante yango makambo wana esalami batriquer ou bien po alobelaki mutu mabe musicien moko ou bien eza grenade misu balobi eza maramba politique nayebi te mama tant que yo ozali mama na biso nyonso est-ce que quelque part moi problème moko te ezalaki wana ana problème te madela asolaka bien na mutu nyonso eza mwana moke eza mokolo asolaka kitoko eyakaka accident ekwei ezali grenade te eza mpe bakuluna te eza nde accident ya voiture eyaki etuti porteur ya bavoisin béton elaleli mire alindi mire ekwei ekokolela ye na nsima nde omonike azokaki ana hôpital ya bobila dawa na kankoko donc apesaki mire mokongo ou bien fande na ndenge nini po tomoni na pompe pembeni abanda kopase makolo debout kana kopase makolo debout sochabo nde ali tuti bavoisin mire elaleli sur mire nde ali mire chité on ezalaki vers heure nini ezali vers 21h donc 20h à 21h abongama déjà poalala abongama poalala eza kuluna te onini te eza ndeke accident ya voiture ye tuti mire ya bavoisin ali mire ekweli susu Coco Madera bofandaka na Coco Madera en même temps boparticiper na événement oyo elekaki lobi okoki koloba nini na bakombata oyo batomboki oyo baza très fâché na likama oyo ezwi ndeko na biso Coco Madera
y a de meilleurs. Nazali Susu na mikabi chose simple telengano Yesu You Je te dis quelque chose à l'oreille. Viens. Ces candidats me donnent envie de chanter. Sa bonté nous établit avec Bana Europe, Bana Asie, Bana ya monde entier, Bana Amérique, na bengi sibino le 13 mars oyo. Tokuta na bongo na ba point de vente na biso nyonso ezami na Paris, Marie Lafez azawana, na Allemande, maman Gina Botosi azawana, bonzambe zo futa na ndenga mukete, et na Londres, papa Polydor azawana. Na Lausanne, maman Yvette azawana, na États-Unis, maman Nathalie azawana. Juste pour na ko célébrer mois de la femme nabino, ba maman internationale, ba maman ya Châteaurouge, na bossa minoté, la dame du cœur, la patronne, la première dame de la peau, l'ambassadrice de la beauté. Moi c'est motema mon nene, moi c'est motema pio, Moïse à l'opposo, pendant soleur, éclairage public, maman Tina la fesse, maman ya crème miracle. Moi si ayambo, oya sala mafuta, na bave d'escargot pur. Moi si ayambo, oya telemela démon sata hydroquinone, oya baby sa l'opposo na nduta. Oya baby sa l'opposo na bouton, oya baby sa l'opposo na cancer, oya baby sa l'opposo na non-uniformité du temps. Ozaka na première vitiligo, nga maboko ezotela te, nga makolo etelaka te, nga ba genou nange yinda, maman Tina la fez alobi yaka. Le 13 mars, tokuta na bongo na ba point de vente nyonso. Oza na Paris, oza na Londres, oza na Lausanne, oza na États-Unis, oza na Allemagne, oza na Chine, oza na Canada, oza na Belgique, oza na Inde, mokili mobimba partout dans le monde, hors Cameroun, Côte d'Ivoire, Abidjan, Bissika nyonso zali, ata na Sénégal, benga biso na ba numéro eza affiché, Crème Miracle et Coco Melayo na promotion ya kafu kafu, notez bien, spécial mois de la femme pour na ba maman. Maman Tina a cassé prix, 17% en réduction, spécial mois de la femme avec la Crème Miracle de Maman Tina qui est 3 années. Ça te traite, s'embellit ta peau et puis ezako rajeunir le sous posonayo. Nulle part ailleurs qu'en Afrique cargo avec la dame du Caire à Bengisibino, Boya et Belé. Problème na yo et kozwa solution. Yakana mikumba o hydroquinone na tikela yo. Ezala banda bo mwana. Tona kimukolo yo o nano baby te yo peyaka. Ozaka na ndeko albinos. Ndeko na nyoka makana vitiligo. Oyoka mingi, osalela mingi, omona pe mingi, opakola bipakola pakola. Mais na domaine ya cosmétique, dermatologue azalaka kaka moko, l'unique, le sel, le vrai, l'original Maman Tina la fesse de Crème Miracle, fait à base de la bave d'escargot pur. Akayemoko. Notez bien, réduction est à 17%. Partout dans le monde, le 13 mars, tokozalawana pona kozela bino, bobenga biso, bokomela biso, balobi bonne fête de mois de la femme na Crème Miracle. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipés. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements.
et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour na Binonio Sobo Talabiso partout dans le monde. Na Elenga Congo TV, chaîne Moko na Katia, République démocratique du Congo, Martin Engi, double vitesse à fusée, ensemble na gloire de Kessé, na Sima et caméra. Toi ma sola musique te, toi ma sola politique te, toi ma solo ya Koko Madera. Oyo problème et outil kozwa na sir bozota la ba image nyonso o ezali ko circuler. On a accident au salami, il y a voiture et tout mur béton et collé lié. Alors na katsa image wana batu balobi makambu ya ndenge na ndenge. Balobi Koko Madera azali combattante, peut-être ezali patriqué, misu bazali balobi eza makambu ya mboka, misu balobi eza po afinga ki ba artiste. Toyo ki pe komba ko fina kati po afinga ki. Misu balobi eza grenade wana maloba batu biloba loba misu balobi eza bakulu na bakati machette misu balobi eza accident normal biso toyoka yo karate ya finga ki kofi ya sala ki boye toyoka karate yango voilà tolobi tokoma na terrain tout na pe bandeko bayebisa biso awa na bandal sikin na avenue à Solongo et pas à Koko Madera. Martin Engi, double vitesse à fusée, merci vraiment. Na Karisha Sadik la finlandaise. Moi, c'est qui toko azota la biso. Maman Anto Alut Antoinette, na niveau, il y a Bruxelles, merci. Na Fabio Lamadidi, azota la biso, merci. Na Chukuma Papa na Baby, merci. Lisusu, na DJ Tobis, président DJ na Tchangou, merci. Na Rolimbandu. Na Katia Choupre, donc Prince Lelo, na Pesope Ambote, trop merci. Na Chukuma Papa na Baby RM, Romel Mosengo, Obozota Labiso, Francis Wey, FBS. Alors, tout ce bandeko, ya Koko Madera, tout na ba question par rapport ya accident et salami to éviter ce qui problème ezanini. Ngana gloire ya kese, to bandana nous na oyo akobenga e mama leki azali mwana na e après to zo pe mama. Tokota na lupangu to la sapé ba image. Donc merci to banda na simaenda kunanu. Po après to bima liboso to zo ba image to tuna par rapport ya ndenge accident et salami. Elenga Congo TV Martin Engi double vitesse à fusée toza ana bandal toleka. Voilà, mesdames et messieurs, toza awa na bandal siki na avenue à Solongo. Donc avenue au quartier oyo, ezape quartier o ngana zalaki, ba série pe tozaki na matrice mélodie, ezape mbeni pe ya Patrick Mouyaya. Tozaki vraiment ensemble, ezape na secteur avenue oyo ngai pe na fanda pe moi ba temps ebelé. Alors toza na lupango oya Koko Madera, toza vraiment awa. Ah toza na ndenga sima. Mais toko baluka pe liboso bomona pe place oyo makambango esalamaki mutu na telemine awa azandeti akobenga ye mama leki ye azandeti mwana na ye ya Koko Madera donc ye azalaka na lupangu moko na Koko Madera toza ndenge ya sima yango tozui awa poto sola vraiment les Congolais de tous les partout oyo bobengi biso bolobi est-ce que eza accident to eza bakulu na bakati macheti to eza menace pour la politique pour ezaki combattante to eza makambu oyo batu balobi lobi po alobaki na Kofi Boye yango makambu esalami yango biso tutuye ye arobenga Koko Madera mama leki azandeti mwana ya Koko Madera. Bonjour. Bonjour. Est-ce que okoko pesa kombo na yo se présenter yo na Koko Madera bozandengeni kombo na nga pompon ngana Koko Madera na obenga e mama leki donc mama leki nanga pinda propre leki ya mama ngai
C'est ça. Alors, Likambo et Salami Awa, nalingi juste na monio de jeux en souci, malgré Koko Madera, à un hôpital, yebisa bisonant. Et ça, il y a combien de temps au Koko Madera à Kinshasa pour total peu de mission sur Batubalobi, Oyaki Kinshasa pour Nanini, Oyaki RDC pour Nani, Ozambokane, à un droit à Koya. Mais na kati image on a biso tout moni nenge azoki na likolo, Batubalobi en haut na ba façon belé. Balobi ke un sous ces grenade, ba bois lié, un sous ces po afinga ki kofi, un sous ces po azaki combattante, un sous ba kuluna ba kati machette, un sous ces accident en voiture. Na lingi yo oloba ya mwa muke oyo yebi po bozarane nda kumoko. Bon, ezali grenade te, ezapi ba kuluna te, ezande accident en voiture yaki et touti porté à ba voisin béton. Et là les lumières, à l'une et quoi il recolle là na ciment. Ndemonike azokaki à un hôpital ya Bobila na Kankokolo. Donc après ça qui mire mu Congo ou bien fondé na ndenge ni po to moni na pompe pembe na abanda passer makolo debout. On passer makolo debout so chabu. Ndali. Touti voisin mire et là les lits sous mire ndali. Mire chité. On est arrivé vers heure ni. Les heures vers 21h, 20h. Donc 20h à 21h j'espère. Donc on a déjà pour là. Voilà. Abongame pour là. Les akuluna te, onini te, ils ont des accidents et voiture et tout mire à voisin aller. Mire et quoi il sous Koko Madera. Pour batu ba moni ngo moins suspect ba comprendre était comment mbala moko et na lupango wana mususu te mais ezubino mamo béton et quoi ikaka et puis somo na likolo et lesquels batu ba komolo bango na ba façon o mutu azo comprendre les problèmes. Bon batu ba lobaka kaka ndiko na ngai batu ba lobaka kaka batu ba lobaka na bango kaka o ba lobana ndinga bien o ba lobana ndinga mabi bon wa ko kansana ndenge moko ka ye wa ko kansana ndinga malamu ye peka mais accident il est arrivé accident donc mutu nyonso asatandaka na ngoti mutu tout asatandaka na ngoti mona ile mo pas il est arrivé donc c'est accident donc to zo ngona bandinga mabete wanini et wana c'est ça. Est-ce que kopé sa message ni na ba konzambo kanabiso petit accident et le lenge ya bo est-ce que zaki ndi bandolanda voiture wana ou bien akimaki franci laki ou bien ni poto to kamwe biso tout ndolo bi accident mais mba mo tout type béton et coller les zaki ndenge. Bon, il paraît pas ça outaki. Abandaki pe kolanda so ina ba motard. Paraît pas super ça outaki tout taki pe batu. Après ce temps azo mata ndenge pe perdre contrôle bon. Nani pas ko tout tarana on a pena zaki pété tant on a yé na ko candidat na kendaki na moni mutu allez après bakene hôpital. Merci to le kanandenge liboso to zo pe ba mama ba lo ba total pe place ngo ndenge ezalaki mesdames et messieurs voilà toza toujours awa Martin Engi double vitesse à fusée to zo ba image na ndenge liboso total ndenge esalamaki merci andal siki na asolongo place oyo accident topé grenade nde bolobaki topé bato machette nde bolobaki topé makambo bolobaki ya kofi toza awa mutu na mutu alobi on a ndenge na ye na façon na ye mais biso tellement toza bato tozara na média tolobaki tokoma sur le terrain oto laksa bino pe réalité to tout na pe ba voisine to tout na bato pembeni pona Koko Madera parce que bato belé na niveau ya poto pe awa ba moni yango clarté lokola Koko Madera azalaki combattante abandaki koloba batu misu balobi eza batak azan ba problème na batu yango ba tricage et salami batu misu balobi eza accident normal abandaki ko sukola bilamba na sima awa alaki na pompe voiture ekimi ba moteur bandolanda ekime tuti après epanze likolo toza siko ana mama to utozwa ndeko na ye tozwi pe mama azali ya mbote mama mbote mama kombo na ona niolo ba mwa makasi ya kombo nga mama bébé oyebi Koko Madera bien leki na ngai mwana mama leki na ngai leki na yo mwana mama leki na yo alors toza awa place oyo na sir bandeko bele ba mona ya likama oyo ezwie apanzani mabe somo pasi pe mawa moya kota les ate na lingi oyebisa biso éclairci biso batu balobi ebele na kombo na ye mpona makambo oyo est-ce que problème nini oyo ekwei awa ebuki mire biso tuto sutuki apanzani makasi bongo problème eyaki te ye leki abanda osuka bilamba na pompe avandaki na pompe wana osuka bilamba
vati wana euti boye soki ebomaki mutu kuna etutaki mutu kokima ye na vitesse wana aperte de connaissance ale mbala moko abaluki akotya ntango atuti mire bavasin ye lokola avanda ye na pompe mire wana ekweli chance neti nzambe akimisaki ebo po soki akimisaki ete elingi okweli na mutu nde na miniti oyo tokoluba ya te ka nzambe alingaki te apermettre yango te nde azonga nsima brike ekweli na makolo donc misuni mpe na makolo bapota nde azoki ya makasi bato balobi eza bato misu balobi non c'est comme si po aza combattante yango makambo wana esalami batrike ye ou bien mpo alobelaki mutu mabe musicien moko ou bien eza grenade misu balobi eza makambo politique nayebi te mama etanke yo ozali mama na biso nyonso tu est-ce que quelque part moi problème moko te ezalaki wana ana problème te Madela asolaka bien na mutu nyonso eza mwana moke eza mokolo asolaka kitoko eyaka accident ekwei J'ai le plaisir de vous annoncer la vente en ligne de ma collection Kofi Olomide. C'est une collection tendance urbaine chic. Sera composée essentiellement de coton bio parce qu'on a privilégié les matières qui respectent la nature. D'où est venue cette collection? L'idée est venue de My Rock Attitude, c'est-à-dire des jeunes créateurs de très grands talents qui ont été séduits par mon parcours de chanteur et qui sont venus vers moi. J'ai spontanément dit oui parce qu'il y avait tout de suite l'amitié, la sympathie, il y avait une fluidité incroyable entre nous. Je suis ravi de faire cette expérience et je sais que notre chemin est très long devant. Yoka Bomade awa toza ya Nicole Malonga Yeyo Salam washi azana kibombi nishima Oya kanisi Singapore vraiment mane binwe Azaya kotonda Azana 3 chambres salon, cuisine, na salle de bain ndeko mwasi pe mobali na Europe, Afrique, Amérique, Asie na Océanie, lamuka na pongi tika masolo ya balabala. Mama Nicole Malonda apesi makambo. Pomade awatoza, portion magique faite à base de plantes naturelles et pomade awatoza epesi solution pour na masolo ya kovandisa taille ya ba maman. Volant hydraulique epesaka deuxième regard. Pomade awatoza ezotondisa tolo ya ba maman avec souplicité, veut dire oza sambanda. Pomade awatoza ezopesa vitesse na grossissement ya partie intime ya ba papa neti na film. Une seule référence. Somba portion magique na yo. P naturel na www.awatoza.store. Keba na ba site ya pirate bazolanda bazoluka baiba melu vunu na bawu. Pomade awatoza esangisi mundele na moindo. Merci ma darling. Merci ma darling. Awatoza. Na awatoza. Ba mama ba sepeli, ba papa ba sepeli. Yaga Manicole yaga Manicole bakola yango wana kasi ana problème a mutu te ndenga vandi wana e accident yaki ekuti ye soka yaki na problème a mutu leko na miti onde tozana ete pona quartier Madela ka bien na mutu nyonso na toyoka pete bato ba ya wa salibo mukolo mo te banda kola na bani musana franconet tindenga koli akomi mwasi munene wa toyoka ye na problème te voilà likambo moko ya lite e accident yaki kaloka nzamba permettre ngo ta cheki liboko te moya koma na place baninga basuka ka ezali te yango nzamba bikise na minute to an hôpital à Kankoko
est-ce que évolution nango ndozomona po na image eza somme vraiment maman okoka kolia te po image ya bongo bozwi mpe temps bofandisi na kiti olakende hôpital mbala moko me bato bafilme azwi te kofanda makila ezosaute ye moko mpa azotala yango est-ce que évolution nango eza ndenge nini azwaki te ya kovanda mpo aboyaki vaza amema ye na jipe voilà na bani baleki bayaki bango vaza amema ye na jipe aboyaki jipe ya vaza aboyaki komata yango yango nalobaki na komata te ntango nga na ye na bino ye leki nanga ka oya nango oya mabe nzambe esali atie liboko zwa voiture okota biya na kokende bokangisa voiture bakangisi voiture mpe ti bakokotisa na ndenge akendeki na miniti wana hôpital kaka bayambaki bango bien baswani epota ndenge ali wana batie babani na miniti wana na mbete hôpital aka kolala azoki place na place azoki misuni ya makolo elongwe awa pena pasoki minene misuni elongwe est-ce que bato mosusu mpe bazali oyo bakoloba leki nanga mosu ye mama pusana kobanga te sango na poto bakombata baza kosilika makasi azoloba ke Koko Madera na eta ya komi nango eza batrike yende tolobaka en fait Koko bayebi aza kombata o abundi ebele pona mboka na biso mais basimbisi Koko Madera touche oyo bakombata nyonso tu bazali koloba lelo sango ebimi bongo yo za mama oyo bofandaka na Koko Madera en même temps bo participer na événement oyo elekaki lobi okoki koloba nini na bakombata oyo batomboki oyo baza très fâché na likama oyo ezindeko na biso Koko Madera. Voilà, wana question batuni yo mama yango wana na oyebisa bango baya baleki place bali bango nyonso nga na mokolo na oloba tokobanga nzambe baya na kimia Koko Madera moto asali likambo asali ebo alandi ya menase te banda ya kisasa na toyoka na biso te o moto aluka ye na boye o moto asala boye te tomona te eya kaka aksida ekweyaki bazala na kimia basala trouble te tolanda moto ayana na swe ya mbete hôpital ndenge akozwa traitement kasi akosolola akolia. Voilà maman, est-ce que na ndenge bon totika yo na ndenge azali combattante est-ce que mon problème est quitté nansi obande koyoka pe mo bataki ya ba musicien na biso par rapport bon tolo ba mabete po mutaza na pasi moi tolo ba mabeza te mais tout na quand même pe mituna est-ce que obande pe koyoka yango mon problème moko MC Koti Kofi na kati mo ba biloko mo wa bon na komba nzambe to banga nzambe ndeto osambe na yoke eloko wana tamsu yo za no pena branchete na mon internet merci nasi chef okota biso na kati tomona maman opoussa na boye voilà tomona je crois bozozo ba image entre porte ezab fungole la biso comme ça tokota awa tokota bon voilà porte ya Koko Madera eza awa na bandel sikin na asolongo toza a vraiment ba fungole la biso bon comprendre banda accident salamaki et porte comme moi il faut pas forcer en pour pas fongola biso je crois bon mon andé pas forcer en banda accident salamaki moi problème moi ici il faut pas forcer en pour to la sabino image ndenge ezali bazo fongola bozo mona porte le pan accident salamaki awa netoza awa bazo foxer yango banda accident salamaki ne porte bazo meka un peu kofungola donc voilà donc biso il faut toko matina suka ba fungola porte vraiment to mona to laksa voilà ba fungola biso porte toko tanakati Koko Madera aweza epana ye place accident et utaki ko salama o batu balobi na ba façon nyonso mais yango biso tema toza batu ya terrain tolobi non toya tozwa voilà mesdames et messieurs bomoni pompe yango robinet bomoni yango place oyo balobi Koko Madera abandaki kosukola makolo ezaki place oyo et comme déjà air ya kolala vers 21h azo passer makolo no ndezalaka moi si
Maman, il faut à la bouée. Sauter bouée. Azaki wa. Azaki ko sokola bilamba. Bilamba ya nkulu. Bilamba banda ko sokola passer bilamba. Siko tanga moni le connaît sali miri tanga kwei pu mama wa kimi awa ko kimi afanya na kiti. Oh beton kute vandeli awa. Tanga vandeli a petit frère. Beton. Oyo. Beto oyo kwelele awa petit frère na biso mobo aya otombola kokite babengi mibale ba otombola batala awa otala kutu awa te eza somo après awa na sima awa biso kutu olela awa elo on salimo abi na ebele moko te na zala likamba mutu te biso binzambe kaka sala obanga te ngande mdalo bana bango kende na bobila dawa so okena bobila dawa bango nde bakipa makambo ya biloko ya makolo na nini ti ba yokene ngande to ju taxi. Donc, tout le monde a une image, c'est fan d'Azokokate, émotion. Donc, Azabi, a téléma na makasi ngabi, téléma, ce que je comme koua, mais le tous années boité. Mais tous me mettez main, tu sais, à téléma qui est mort bimi na porte, tu tiens à commuana, à télémipé, tous à transport, à côté, tu sais que taxi, bah, tu sais qui t'ici bateau, pour y à côté Kenya. Maman Mutuka oye tuti oye provoqué accident oye ça wapi voiture Mutuka ça et un assiette est-ce que bomoni pe mutu wa bande ko poussa ngo chauffeur wana kuti yemo kuti ne bazaka yemo babete ke mabe na bana quartier donc le chauffeur bakangi et chauffeur bakangaki ye na bato bazali na kati wana siko mukola Mutuka kuta zo yao bo pesa ngamo na provenir ngabi oh yo zo loba wana pesa me kufite soka kufaki mais maman yo lelo ngo sala wate so na zo loba bongo po asa 35 na kanda la nyoso ezamba suka ko meka suko loba biloko wana te et bo poni bo même chauffeur na la police temba la mon quartier bo bandi ko beti yeti to ketika na la police na la police de ba yako soye amana ko kimati au kima yako kima na quartier hotel o sika madera fanda ka yako kima te photo l'ex bango ke o eza quartier madera le chauffeur l'air à touti après malamoko abandi ko kima bato bamonye balandi bakangie bakangie babandi ko bete après la police est moi il y a un seconde que benga la police bien bon vendre vite ba tout aller bokendo zo ala kuna makamundenge ezawana ti ba yo za police voilà est-ce que ezaki eloko moko onde bato ba préparer kango te et salama eloko esa pour déjà maman mo déjà ko pese lycée senabi au moni ndongo za boy oza na komba mo boy o sala accident kala mingi te abi et salama te abi o accident mo ko esame la yo ya makasi. L'équipe pour 2 jours. Et l'équipe 2 jours, 3 jours, il y a un salaire. Est-ce que le chauffeur va attendre déjà ce PV Azalaki Nanini Kwiti Azalaki Azane mécanicien. Azane mécanicien. Donc mécanicien Pamba. Mécanicien Pamba. Andoro Bongisaka. Donc, outil n'a des gens qui tambo kuno titi mutu bazola na moto tellement ta tellement et le Rwanda. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, bomoni lupangu ya Koko Madera, toza awa na bandal sikin na asolongo. Bomoni nasi bozo ba image place azalaka. Tosalaki na ndeko wanezaki na sima a tobaluki liboso place Makambu et salamaki ba image nyonso bozali komona ezali ko circuler partout dans le monde. Donc place salamaki bilamba abandaki ko sukola yango babi ba toucher yango te etikala ka boye bomoni pe pompe ndezali makila bon moi ekutolo ba nani ba misunya njoto na etikala ki wana merde merci.